Ne vous trompez pas d'adresse. Celle site ya mikolo yo baza sérieux, baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité. Kokonga na te, kokonga ngomba te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Point. Et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne. Yvonne Niandabou. Il y aura le combo. Donc, comment monsieur souhaite ça que yo qui en obo sentineti ba finga yo. Mais hier, et ça m'a plaisir, il y a encore dans site nous découvrir ba merveille en quatre. Ngana na kosa. Bandeko balandia image à Congo mbote na ba fidèle ya émission Bokandobo parce que Bokandobo za émission na bino culturelle émission de lokotaka so to zui. Bi lelo to beta lisolo ya théâtre menana nina comédien oyo. Alingane ba kumisa été. Azara comédien Babi comédie PC bébé na. Asa invité na lelo en plein vent na Eva cameraman na image à Congo Papa Boni. Ah mbote mingi la patronne Yvonne Mianda. Makale ngalope. Tozali mama talaka bino ndenge. Nini? Ya ngoli kam success ila to ngani. Ngaza mwana Nzambe. So Nzambe success ile wana biso sile take Nzamba azali biso tozana biso kaka. Papa Joker. Ah oui. Tout mona yo na bilo on sala kana main TV to ko mona pas sans souci. Papa Joker na mukuse casque to ko ba histoire. Ozalaki Oza Rosalati siko wapi. Yo merci mingi maman Yvonne amoni yo vraiment donc image ya Congo donc ozo kota penzo timola pour batu ba vérité. En tout cas na papa sans souci. Nga na kota na demande te lokola bandeko mususu basala ba demande. Ngai papa parce que tu as prié na ministère amen a sala un peu groupe na ministère amen de groupe Shalom et kufa ondeko atika ka ndeko mondangandanga et nani papa nani bosi boswana que son âme repose en paix kufa yem tanda okambango mais biso pe tona travailler na théâtre mais via monaki moi étoile ndé a solliciter ngai wana nazoleka na Planète TV pas wana ndeko no sa ba succès bon monaki que toza bana mingi tozo banda. Mais par rapport à neto bandeko banda asinga yo nazomona yo na bino nyonso tu yo okende mwa liboso maloba na ya loba na ngai na baton moko boye na bagagi na ngape ko moleka na Planète TV oya papier konjo que je salue alors un jour à moninga na nzela na voiture Joker yaka naza na besoin oya au travail na tonalité na yo ya papa bangala wana na yaki et puis ba présenter nga bon na yaki déjà na kombo na nga ya Joker za awa bandeko basepele na mingi ba Clara Bangu ba Serge Luyeye ba Yambanga bien ba président pour des chasses et tout travailler après na continue équipe scénario na scénario via Monica non moi nango ça va et a nommé nga directeur artistique titulaire ya groupe sans souci titulaire ba Serge bazawa na bananyo bazala wana ndeko Serge azaki na moi ba suspension après ezaki bon notre travail bien mon boulot ezalaki wana et batu bazala surpris trop jeune que j'étais et puis nazaki pe mutu asika mbala moko boy en tout cas ezala surprise a nommé nga directeur artistique titulaire après 2 semaines akufi yo pe masole katani non to continuer na vie to sala ki film ya keba na surprise oya basase akufa ki atiki pièce et ngai nazaki courage na président Jir Manzete que je salue to travailler na to scénario non to continuer quand ça président akufi il fallait que ta pièce to continuer to réaliser en tina suka et to bandis ko pièce ya liboso na groupe sans souci oh basala sans participation ya papa sans souci c'était mon idée oyo Madia poudre de chasse à Boumaka moi na likofi pona kwanga pièce wana idée zara yanga yango ne propulser groupe sans souci après liwasa parce que ça la pièce moko ya bongo groupe sans souci elala donc fondation ba mwela oyo ba etombola ki après liwasa sans souci ezaki pièce na ngai et par après boyebi ka visionnaire soka zate ye ba ki valeur nanga hein ezaka neti ba na Israël pharaon tanga kufi o ayaki ye ba ki ba na Israël te ba kota ki esclavagisme le parcours wana ndeka toza biso to ba to zo ta mingi te oui ba kombo sala osana ba vie sans souci mais tozo luka wana nzonzingo zo mona na te ata yo moko ba tapata nsu ba moni ora siko na mona kina papa mutombo na mona biloko ne pepe mais na nzonzingo ba zo fuye bo so za ba mi bale misatu. En tout cas maman félicitations longonya na motuna moyo na moni lola olandela ka vina nga sima
ngai na mibengaka secret inter. Bon le inter comme ya kala bani na bien comme belé na mibengaka secret ya inter. Quand même koka wanati. Okuta on a bar ya bakazier. Kuna 1000 francs, kuna 500. Mais n'entête on surtout na $10. Et vendre na ngo wana pour la rater. Jour ba ko somba na $10 na kei. Soko mona nga na banzonzingi te na ngai nan ba ya pe ko luka ngai mo te. Po bango pe ta musu ba yebaka. Nazara mo exigeant. Par rapport à vision to sala awa, to za localité to suka awa. Parce que on dirait na yebaka déjà avant. Tala bande ko na biso ba Nigérien de ba ya ko envahir biso na ba producteur na bango. Mingi mama eloko pesa ngai kanda soit disant ba producteur ya biso do ba congolais o bazana libanda mboka. Hein? Ayena mo caméscope na e, ta yo c'est la caméra chère. DSLR. Ba eva grande encore. Ouais. Pas tout na prix na ngoke na zando yoka. Bon. Alors, na ko sera producteur wana soka produire makala e kozala bière ko la grand fournisseur ya makala. O mtana mbo na zo pesa ba 1000 ba 2000 ba bazoka. Mbonde mbongo ya cachet ozo pesa mutu mbota likasu boye. Bon yo na tableau betaki simana no wana. Ya polo? Ya t-shirt ya catch perpète? Non, on se connaît. Toyebani ba réseau wana de sala bisoke. Comme on avait ba grand OP ba si ba bima to bana ko envier ba zongiti na nzonzingi. Pona nini komiki tsaboye. Non mama eza na mbongo. Tange lubozo la bango malamu te. Ba client ba ko lia pe malamu te. Boya na ba caméra ya bien ba filma pa to ke tanga na ba ina to tanga ba réalisation na poto ko dozo tanga. Est-ce que ba réaliser un film ndenge wana? Ozo na caméra lumière ma belle son ma belle ozo koka ko réunir staff technique au foot ba technicien ndenge ndeko na ngazo c'est un professionnel. Non foot ya. Ozo mutu a son. Ozo nani ba professeur o sangisi ba ngotango ba ko la qualité ya produit et ko leka na TV5 et ko leka na ba chaîne étrangère bino banda ba théâtre classique. Maman na tanga kombo ya chaîne moko bimia e pa na biso ya sika a forever. Hein? Bazuka ka langue na biso mais ba tu ba série na biso te. Wana ko gifler biso. C'est révoltant, moi je suis nationaliste, je suis congolais. Bazuka langue na biso, ba série na biso bozu yangote. C'est que ça veut dire dans ton comité. Mutu moko ta mi beta tolote, ami kumisate. Biso moko to bomi na bande ko ba congolais ba libana ya mboka. Boya na ba qualité ba norme esengi ya réalisation. Ya film et la qualité ya bien ba koteka yango mindele ba ko consommer yango. Yango muningai. Soki mundele be congolais a une équipe ya ba mindele. Maman, ata figure na binselo ngeta une fois na kosala. En tout cas, mais ba congolais pardon ba million na yo vana nango. Vana nango. Poko kokana ote. Donc on a été ba mona yo peut-être comme mutu alinga zwa yo abi bon. Na kokokana nga parce que nanu pe na mona mutu akokate. Lo ayo kokokana ba norme wana. A mona ndini parce que tozo ota militaire. Merci en tout cas pour na mona ngai. Je crois que l'image à Congo est wana et puis numéro dans la repère ça dirait que 00243 89 73 46 134 089 73 46 134 wana beaucoup zongai je crois que solo là n'est pas dit naza exigeant la qualité parce que il faut non ba soulier la tamia obi lelo za la eza nzonzingité ngana se déguisara oza nzonzingité ba ko ka oyeba est-ce que za yo bon biso to tikela o micro po yo si sango biso to pe simbote na biso pas sceller du bois bazalisa zolela maboko passe na trépied. Merci beaucoup na papa Flori mobali ya maman Marie-Jeanne Mombong, merci na binomi balé moi sina mobile donc Flori photo na Londres, merci na yo, merci na Dimi Basta Dimi en tout cas Dimi na pession mbote comment ekenango. Merci beaucoup na Dimi, merci na Eva ça si ma caméra, merci na Grand Zok en tout cas il y a minga kolobeza te ozo sala ebele pona biso. Merci na bande kono so balandi biso na image ya Congo. Papa Joker yeyo boyo kaka e bo mona pe ba gagni déjà na image ya Congo. Tata bozo bunga ka nenga lati bo pa mkonza mascara. Zalingai wa bino papa Joker. Mama na dati que la papa Joker miko ala sema wala mo so ka kezara na oye. Donc na pesi ba nyonso ba ka ba abonné image ya Congo mbote na bino nyonso sika bozali et puis confiance bozo pesa biso bo lembate. Papa Joker natikolo micro ka o sara ndo sala nazeko ba congolais banso bazeli bande mboka. Votez-moi massivement. Si je dis votez-moi massivement la fois passée ba vota kingaite na ba maman parce que na bi votez-moi massivement ba komi na ba bureau de vote ba luki kombo massivement ba moni yangote yango moni ba vota kingaite non massivement c'est kombo na ngaite et ko ba bo voter ngai ebele bon na lobi ba projet na bino ngai na komema yango na parlement
lokola na kolibana officialisé Kindoki et comme officiel ministre chargé de la sorcellerie telle maladie lokola mbasu parce que tu as 200 francs et ça va arme lourde les lorsque armée na biso yeux mbasu tu peux provoquer même américain zoka commando marines américain ba beta mbasu et ça ko bunda na biso akoko kate ba maladie lokola lukika obeti ennemi lukika lokita masasi kiki akobunda na yote lokola sikama tala ndenge lo sikama bakongo ba yebi ndenge swaka. Alors tous les produits ya ba congolais il faut officialiser. Le Congo est riche même de rien. Quand ça ba chinois ba komi ko ya ko somba tufi ya biso ba kende ko boaka bilanga ba bango pondunda ebota na ba kiso ki na ko officialiser pe kindumba ministre chargé de la prostitution to boy bandumba ya porte à porte pour na ko sa recensement malam mususu na zekolo baboy soko bo voter ngai to ko sala boy ba congolais o bazili banda ya mboka ba ko benga bino susu ba miyibi te na ba ki pe na ko officialiser moyibi. On vous appellera les récupérateurs des dettes coloniales. Quand un Congolais surtout vole en Belgique, il n'a pas volé, il a récupéré ce que les Belges avaient pris. Donc, tu n'es pas voleur. Mais vol simple, tu es Tolobi Moïbi, Kende Covid, Banque du Congo et Mboka France. Oye Nangonyo Sao. Est-ce que Mboka Toko Kangayo? Douani Ofele, tout refait. Yiba Yango. Il faut qu'il y ait des voleurs professionnels. Neni mwana zo bari ko kangayo neti ndoka voler n'est pas bon. Nyokalonga beti yango mabina bato babini basepeli. Voler n'est pas bon. N'est pas bon, mais qui nous a appris le vol? Ce n'est pas vous, les occidentaux. Alors si les Congolais volent parce que vous nous aviez volé depuis longtemps. Alors si nous avons récupéré ce que vous nous avez volé, c'est pas le vol. Alors bana mboka azikolo bana bino boye bobatira ba recherche ya Congo ezeki ndokite ona koyoka ya bwakeli muninga na mbasu tokangiyo ezeki ba gaspillage tot côté sango na force terrestre na biso na armée na biso et le Congo sera fort et incontestable. Nakanisi mama Yvonne Mianda mingi ya kolobeza ebele kiboze komona ngaya wa nalatia bakoste toye po ya bana Congo botika ko motema mabe boluka obokela mama Yvonne Mbasu obokela lukika azemona nzambe makila ezingiye. En tout cas maman, je te remplis beaucoup de remplissage. Voilà le poto na linga ya kisi na tondio matondo mingi. Maloba mboka yo à vous. En tout cas, merci beaucoup, Papa Zoker. Merci beaucoup. On a confiance dans l'image à Congo. Merci na Grand Joko. Merci na Dimi Baptiste. Merci na Flori Photo na Londres. Mobile ya Marie-Jeanne Mombang. Merci na yo. Merci na Célé Dubois. Merci na Babone Nyon sur l'image à Congo. Mikolo Tozana Nkaraboui. Kabajuro. Merci Nandonanga Eva assisté Kibiso merci na Iran na Zizel Boulembi. Merci na Gilles Boulembi qui a la présentation pour Oyamba Biso Bamisusu na RTNCD. Nzamba Pambola Bino Botika la mala mais Bosabo na Rakara parce que ma solo est bien et Arnaud kana image à Congo a to ça a titre été a to yana makambu ya bien pe ya solo. Au revoir tokutani balasima. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle site ya mikolo yo baza sérieux baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité kokona na te kokona ngomate ezaka site moko image ya Congo point et pas il y a la patronne hein babi la patronne Yvonne Niandabou. Il y aura le combo. Donc, comme je suis vous avez yoki en obo, senti neti ba finga yo. Mais hier, et ça m'a plaisir, il y a encore un site nous découvrir la merveille dans la carte.